Ale kumanga motema moto yaya. Vuguyoka kaka. Kisasa Nabiso Kin eleki partout. KNB Kinshasa Nabiso Kin eleki partout. Kisasa eleki partout. Mikuru neza bino pardon. Jima sala ilo karatakate. Yana benga gayo. Jima mukende. Umela. Bana Kin. Kebana jago zape so kutenango KNB Téléma. KNB Téléma Kinshasa eleki partout. Jima Kendi. Umela. KNB ko zape te so kutenango check au Vandi. À travers la flamme par la com, devenant fort. Mbote bakinoa pe bienvenue na magazine au Bolingaka mingi KNB Kinshasa na biso. KNB kendaki kotuna bakinoa sur 3 propositions oyo seni asali na ba dialogueur pour na organisation ya ba élection wapi oyo koki kozala na avantage pour na mboka. Seni epesi 3 propositions na bandeko nyonso baza na dialogue pour na organiser ba élection normalement proposition ya liboso eza que tokende na ba élection na fichier électoral ya 2011 or to yebi que fichier électoral ya 2011 bato belé ba contesta ki yango ya mibale eza que tokende na o ya 2011 mais avec option ya enrôlement ya ba nouveau majeur et troisième proposition eza ko refondre nyonso c'est-à-dire tout reprendre à zéro yango to solo na quelques kino ba yebisa biso na ba proposition wana misato bango bakoki ko pona proposition nini oyo ko permettre biso to organiser ba élection na délai constitutionnel. 2011 bato ba reconnaître que ezaki na ba dérapage moko mike lokola to yebaki ba dérapage na yaki na telle place to bongisa place au dérapage na salama ko esalema lisuite peuple congolais alingi kimia wana ekoya na fichier électoral ya 2011 wana parce que toza na confiance à fichier électoral ya 2011 toza ba intellectuel to moni ce qui s'est passé na kati ya mboka na makambo vaccin so balobi ke balanda kaka respect ba vaccin wana na makambo etali enrôlement tokosala des semaines te toza na confiance na seni na biso so qui a respecté fichier électoral ya 2011 na ba nouveau majeur po toyebi esika faute ezali biso peuple toyebi. Il n'y a personne qui peut aimer le Congo plus que notre Congolais. Entre toi et moi, mon sur l'équipe que le Congo la biso c'est biso toi ba congolais et maintenant c'est ni espèce de proposition aux alliés à biso ba congolais qui t'en ba congolais to lever option on c'est-à-dire devant un fait de ça donc pour n'engager fichier partiel on va réviser partiellement et donc c'est ça pour n'engager des fichiers fichier à 2011 pour n'engager est favorable pour toi que na délai moko presque donc dès que le bail qui toque l'élection en 2011 le 27 novembre ceux qui ont opté fichier électoral 2011 ngala ce plateau ken l'autre quoi c'est peut-être que bon ça va tout c'est la 16 mois ndenge balobi wana tous les congolais d'accord donc on a bien comment les gars bona boy ba pesa bisonné que non na tamboyer tout ça la makambo wango ele na temps normal par rapport à la proposition congolais d'accord on ngote ba le kabamba réduire ngo ezo temps mingité qui est servi biso na l'élection présidentielle to keni au moins makambo salama ba doit comprendre ngote congolais kana souci le moko c'est ça congolais nini que élection présidentielle date nango quand exam kolo nini ngana za pour toke na fichier 2011 mais ban rôle ba nouveau majeur parce que génération wana lelo et ko kozala à peu près 65% ya ba jeunes au bazan avenir bazati na ba université alors pour ko éviter ba dérapage na ko souhaiter toke na deuxième proposition de peur que ba congolais bazala enrôler pour élection et salam c'est mettre ça la fichier 2006 bato bakufaki basali bakotami ya sika bato baza 18 ans basali bato banda asero tosala élection posala élection oyo alongwe alongwa oyo atikaki atikala quelques kino bapesi ba point de vue na bango mais la grande décision eotikalaka na seni parce que yenda za organe technique oyo akoyeba na délai nini ba élection ekoki kosalama donc il est grand temps na seni bameka koproposer biso nini oyo bakoki kosala pour peuple congolais nyonso azala na kimia Kinshasa eleki partout. Le 7 septembre
septembre, le maréchal Mobutu, ancien président ya Zaïre, a kokisaki 19 ans depuis akufa oyo nzoto na ye bakunda yango na Maroc. 19 ans après que Maréchal Mobutu a koufaki na Maroc, un certain 7 septembre 1997, ba Congolais ex-Zaïrois bagarda ba souvenir mingi ancien chef de l'État Oyo Asala qui 32 ans na pouvoir. Fils d'un cuisinier et d'une mère marchande, Mobutu CCC Azalaki na année coloniale avant à embrasser carrière journalistique jusqu'à être secrétaire du premier ministre Patrice Lumumba. En 1965, Asali coup d'État a commis président de la République du Congo. En 1978, a baptisé Congo na Zaïre. Plusieurs projets seront initiés sous le maréchal Mobutu. L'ocosarianisation, retour à l'authenticité, l'octroi de bourses à étudiants zaïrois bakende kotanga na étranger, début à construction ya barrage d'Inga, pont maréchal, construction ya tour ya RTNC, palais du peuple, stade de martyrs et autres. Mais régime ya maréchal ezalaki pe caractérisé na ba conduite peu démocratique, ba arrestation arbitraire, confiscation du pouvoir par un seul clan. Sur le plan économique, le régime de Mobutu et se distingua qui n'a pas détournement, corruption à grande échelle. Sur le plan sécuritaire, le Zaïre de Mobutu a connu de guerre, certes, mais le maréchal Azalaki ko veille makasi na intégrité du territoire pe na ba frontière hérité na colonisation. Azalaka même ko promettre ko signer ba accord na diable pour na ko sauvegarder unité ya pays. Mais ba Congolais ba mituna kakaka un père et kenda wapi 19 ans après alors que ba Mobutiste baza éparpillé le long na ba parti politique nyonso ya RDC. Avant son départ, Mobutu Oyo a regretté qu'il n'a pas trahison. Il y a des collaborateurs na épée na ndenge population et sanzakie. Mais avant son départ, le maréchal Mobutu a tika liloba moko Oyo et comme a inquiété même banaliste et belé. Après moi, c'est le déluge. Nandenge mboka eza ko tambola on dirait liloba wana eza ko sala. Kinshasa et l'équipe partout. Et si ebanaki que MLC bako kota dialogue te mais si député ya MLC oyo ba santé taki ko kota dialogue ba uti kozala radier na parti. MLC parti cher ya Jean-Pierre Bemba ba uti ko radier 6 membres pour avoir participé na ba travaux ya dialogue. Or pour na bango balobaki ki membre ata mon côté à côté dialogue, c'est pourquoi toujours cela on a quelques kino ba biso décision wana ya radiation ya ba membre bango ba juger yango ndenge et ça normal ba longwa parce que bato wana ba lingi changement te biso doza na besoin de changement population doit souffrir ba difficulté comme ba multiple so ko se multiplier du jour au jour selon ba foyer mais bango bazo so ba mbongo bazo lia et c'est trop tika la pour toujours non il faut qu'il y ait un changement alors le quoi ba longwa madame Bazaïba alobi que non MLC azano masolo anate. Alors ce qui bango bakei c'est tout à fait normal. Baradier bango c'est normal. Parce que au moni parti politique pe ezana ba principe na bango bazana ba règlement na bango ezo tamusa bango. Alors celui qui va marcher à la contre yamibe kona bango automatiquement c'est il faut battre les bandes, ce baradier bango c'est tout à fait normal parce que ba désobéir na parti. Les alliés normal baradier bango parce que na parti politique ba adhérer par rapport à vision. Ce ba adhérer qui na MLC par rapport à vision MLC. Mais ce qui MLC bazwa qui décision ko participer na dialogue c'est que bazali na ba raison na bango. Oyo esali ke ba kendete. Bo so ki bino bokei sans consentement ya parti ça signifie que bozo marcher ensemble et sous-souté yango parti bazwi décision ko longola bango. Bakino ba pesi ba point de vue na bango balobi que c'est normal ba radier bango parce que ba tamboli selon mibeko ya parti te et na ba politicien to kosenga à chaque fois que bozwa ka décision à rosala likambo bo se conformer na mibeko ya parti po bambeba e comme la rabinote Kinshasa et l'équipe partout. Magazine Nabino ekitaki na terrain pour na kotuna bakino ba ebisa biso soki papa akoki kotika kopesa mwana na ye ya mwasi bizu na munoko na age nini.
Kinshasa et l'équipe partout, magazine Abino Toza la commune ya Kasavubu. Précisément la direction Force Chaba. Et si quand on solo na bakinoa, ba pesa biso ba point de vue na bango ba pesa biso soki papa yo ko kotika ko pesa mwana na yo bizu na munoko na ajini. Mboyo ka bango ndenge ba pesa ba point de vue na bango. Que papa la botu mwana mwasi ya pesa ba bizu na munoko. Eza permité pona biso ba africain. Et wana eza makambo mususu. Wana so komi makambo paite ba science sécurité o bazo kotaka. Pour les tout moins n'amboka oh monaka papa wana aza bien ote bolingo pour mondele ndenga za wana bakoza na famille bana basi baza na moi ça na bana bali baza ba ko taper la douche ensemble pe tout na place ba so que pour na biso ba africain eza bien té jamais akoki ko pesa bizu na monoko po so ka pesa bizu na monoko c'est que komi makambo mususu pour na biso ba africain makambo ne zalaka te po papa oboti mwana na o pesa ka bizu na monoko eza bien té to mwana koli esalama te likambo wana ekosalama te loba na matama sava neti bambote oyo bapesaka na matama wana eza likambo te me na munoko wana elingi koloba nini munoko eza mabe ekoki kosalama te nalobi mpo na bato nyonso te mpo na ngai selon respect naza nango mpo na mwana ngai nakoki kosukisa l'âge ya 12 ans mpo au-delà ya 12 ans déjà fille azofungwama akomi na makanisi mususu soki oleki age wana ozo continue kaka kopesa mwana o bizu mbala mususu mwana kozala ke papa azana makanisi mususu epai na ngai papa pe de même mwana o ndenga boya kate bizu donki alingaka peut-être to sana el kambo boye omona kaka papa profiter na faiblesse wana jour moko ameli maki na ye moko eza normal mama aza mwana na ngai na ko changer ya ko mama na yete azaka ka mwana na ngai toza na ye na ndako tozo yamba ye na ndako tozo sepela na ye na ndako na ko tikate eza inceste te pa mobile na ye na 40 soki naza na bomo ya ya kutinga boye na komi deja koka aye ayambi ngai papa ayambi ngai apesi nga bijou na pesi bijou Boyki bango ndenge ba pesi ba point de vue na bango alors il faut qu'on retenir que biso tozali ba africain en tout cas ma mususu et pas na biso ba africain ezalaka permis te pas ba occidentaux et ko se comprendre papa tina âge moko ya mukolo âge avancé et ko pesa moi na biso mais pas na biso ba africain en tout cas eloko wana et ko zala vraiment acceptable que Kinshasa et l'équipe partout. Totuni bakino bayebisa biso soki eza mabeto malamu mwasi oyo batikeli mbongo ya wenze epa mobali na ye ye pe na tour na ye azwi ya kati ya pesi na famille na ye po balamba. Kinshasa et l'équipe partout toza na commune ya Njili na quartier 7 isika toko sola na bakinoa bayebisa biso lelo yo par rapport ya comportement ya baso bazara mobali ya pesi mbongo wa wenze ya ke wenze azwi mbongo wana division o pardi donc katikati mususu aki otika na famille na ye po balia mususu pe atiki yango mpona kolambela mobali na ye boyoka ndenge bakina bakopesa ba point de vue na bango ekozala mwa normal mais mo pesa mabe ndenge akabola mbongo ya wenze mpo baninga ata mosusu ntango alaba alambi biloko moke baninga mosusu bakotonda te seke aza na mobali moko mosusu apesaka ye mbongo te yango asalaka ndenge wana degrene mosusu ake kopesa kuna eza mabe te so mwasi azwi nda mwa mbongo ake na wana ndako na famille epa famille na ya mwasi eza nango problème te akaboli ndambu kuna peut-être ayebike kuna mwa pasi ezali yango ake otikela mare na bango mpo alamba ye pe atika na ndambu balie na bana ye pa olia moke bana mpe balie moke papa pa alie moke mais kote kuna asungi mwasi asungaka kaka famille na ye soki ntango bapesi na moi ke mama na ngai mosusu aza na moto akosungaka ye te yango na kosala bongo mpo lokwa nga mwana naza na ndako aliba nakotika mama na ngai akufa nzala te asufi te mpo abotaki ngai mpo na alia nasalisa ye na miniti wana moto mosusu akosunga eza te ngai mwana na ye lokwa naza na ndako alibala na moi moki oyo bapesi ngai nakokolia bongo te take mama na ngai aboti ngai aza na vie azosufri nakotika ye asufi te yango wana nalongola mwa ndamu mpo napesa mama na ngai mpe alia mpo ayeba apeke ye mwana na ngai aza kuna na ndako alibala azosunga ngai te oyo de famille eza ya ndenge wana te oyo akolia elia oyo mpe oza nango apart mosusu ko aide famille mais oyo ezali bapesi mpona kolia eza mpona kolia wana azotia ndako na perdement bana baolia bien te makambo nyonso ezala bien te donc il faut mbongo ya soki oza nango ya moke osalisi famille mpo famille eza premier donc famille ya liboso eza no mwasi na yo yo mama bana mobali na yo nsima nango soki ozwi mosusu okoki kosalisa famille mais soki oza moke mwa osalisa famille eza te
boyoki ndenge bapapa na bamama barépondre na micro ya kaini alors kosalisa famille na omwasi eza mabe te, mais la meilleure des choses d'abord kosala en tout cas soki mobali apesi yo mbongo ya wenze luka osala wenze na yo malamu pour que bana na yo balia bien, mobali na yo mpe alia bien, famille na yo okosalisa bango peut-être na mbongo mosusu ozwa, mais mbongo ya wenze ce serait mieux d'abord ozwa nanu soin ya famille na yo. Kinshasa eleki partout. Nous sommes au numéro 2 de l'avenue Polo Maurice, référence à Sabena sur le boulevard du 30 juin à la commune Gombe. Inscrivez-vous en appelant au 099 11 99 100. À travers la flamme par la com, devenons forts. Risque nini mwasi ya libala koki kozwa soki ayibi numéro na téléphone ya mobali na ye po abenga mutu oyo ye azo ko suspecter na mobali na ye. lelo tozolobela comportement tozomona plus c'est pas passer à mabala kozwa téléphone na mobali afouye soki amoi numéro ya mwasi abengi yango tozotuna risque nini bakorisaka ntango babengaka basi ya libanda oyo abali mwasi ya libala aza na droit osimba téléphone mobali te. Ça peut arriver que un sou téléphone wana moto abengaki moto mosala azo risquer mosusu mobali mosala ebeba. Normalement il faut oyeba nani abengaki ye parce que tant tobalaka motu nyonso aza na connaissance aza na droit te ya kozwa telefone ya mobali na ye mpona kokontrole abimisa ba numéro akende kobenga bongo sikoyo numéro yango soki obengi par exemple eza ya ndeko na ye tika eza malamu te batika kokontrole telefone mobali mpona kozwa numéro okende kobenga eza malamu te nga mpe na sikoza telefone na mwasi na nga nayambaka mpe mikutu telefone na mwasi na nga mwasi na mpe nayebisaka ye ke telefone yango soki sonne yamba donc eza na problème te mais mpona ekoma niveau te ke numéro moko amoni na kati ya telefone ke eza ya mwasi abengi yango quelque part eza mabe o telefone ya mobali okoyamba yango te batika kozwa banuméro ya basi ya libanda babenga bango eza important te mpo so tokotie kosala bongo oriske mpo perdre libala na yo bolandi wana ndenge bakino bapesi bapoint de vue na bango vraiment risque eza ke okoki mpe koperdre libala na yo basi mosusu kutu alobi ya perdre libala na ye likolo baje wana mai loko azwi libala sika kosala yango te vraiment na basi oyo bosalaka bongo bomeka kochange eza nango important te soki mobali alingaka yo pesaka ye kaka confiance. Kinshasa eleki partout. Mingi bazalaka na comportement ya mabe ya koutiliser baterme moko vulgaire devant bana na bango ata soki alinga gangela ye yango bakino balobi soki batrouvaka bamama ya bongo ndenge nini. Kinshasa eleki partout lelo tozolobela comportement oyo tozomona plus c'est pas bamama mingi bamama mingi bazalaka soki avai na bana na ye to aza na taxi bus alobaka toujours baterme vulgaire oyo ezalaka toujours mpo ya kotia bato kogene mpe bato yango tozotuna bakino bamonaka bagenre ya bamama bongo ndenge nini bongo mpo na ngai nde naza boye naza chrétien ata natangi mingi te me na mwa ndambo nayebi
nakoki koloba bêtise te des fois bana ekosalaka bien te bana mpe bakomi mpoli bakemanke mpe bamama mosusu na babalabala aplace ya kofinga babétise eza bien te aza mwana kokosolola na ye aza neti camarade na yo soki mwana asali mabe fo kopesa ye conseil likambo oyo osali ubi epesi nga kanda komeka yango lisusu te wotika mama so ovandi na mwana aza ya yo ata mwana mutu mosusu azaka ya yo ovandi so omoni eloko ezokende te liboso ya ndako obengi mwana ovandisi mwana olobi ke mama eloko ezokende te eza te ke mwana soki eloko wana omoni yango ezokende te obandi bango kobimisa bainjure eza mabe wana éducation bautala yango na famille na bango ntina nde bazokende yango nde baboti bana na bango yango mpe baolakisa bana même si bana nde bavandi wana même na kati ya mituka oyoka mama bakenda kofinga alonga kuna ofandelinga yo za masoko minene yo za boy babiloko wana ezalaka bien te bolandi wana ndenge bakinois bapesi bapont de vie na bango vraiment na bamama oyo bozalaka na basystème oyo ke bovandi na bato to na bana na yo soit na taxi bus ozoloba baterme moko vulgaire to bainjure moko ya bainsanité e général vraiment bato eza malamu te mpo ozobebisa mpe éducation ya bana na yo mpe mingi balobi ke bamama bongo bauta nango depuis na bandako na bango yango mpe bazokola na bango mpe bamisusu bakochangeaka na bango te vraiment na baoyo eza soni bomoni kokoki kochange bomeka kochange mpo eza makambo malamu te bozobebisa voire même éducation mpe ya bana na bino Kinshasa eleki partout. Le magazine KNB Kinshasa Nabiso désormais sur vos smartphones et tablettes. Il suffit d'aller sur Play Store, écrivez KNB à la zone recherche sur Google Play. Choisissez parmi le logo de votre magazine préféré KNB et cliquez dessus pour télécharger. Une fois l'appli KNB sur votre portable, à l'entrée vous découvrirez la photo de vos stars préférées. Le menu de l'appli KNB vous offre le rubrique suivante. Éditions. Pour toutes les vidéos des éditions du magazine KNB. Facebook. Pour déposer vos photos selfie, cliquez j'aime et suivre l'actu KNB. KNB Tweet. Abonnez-vous sans condition pour rester à la page. Insta KNB. Échangez de photos sans relâche sur votre page Instagram. À propos, pour connaître notre esprit et philosophie basée sur Kinshasa. Nos contacts. Pour nous contacter, échanger des infos et surtout collaborer. Appli KNB Kinshasa entre nos mains. Appli KNB Simba Kinshasa Namaboko. Artiste et comédien Makaya Betty Masolo ya théâtre d'un micro ya KNB boyo kaendenge ya lobi. Nzambe mwana mubali oyu napesi voyage nye kati ya maboko na yo kulongwa kaka esika za kuzwa avion akenda mata akenda pu nzambe zala na ye azala kisuka te nzambe azala kisuka te me azala mutu tango kukoma na mboka wana ata malili izali nzambe abima bamona ye kopo wani tala eza nzonzinga eza ena nde mona batroupe na biso tozalaka na yango omonde so tosangani tokomi ebele bamobenga yango nzonzinga me nzonzinga mpe yango mabe te eza ya yango selo filme moto asali filme na ye asali casting amonte na capacité moto akosalanga role ya directeur oyo bie ya domestique oyo papa Makaya obie papa Ntsaka donc bato oyo basalaka bongo landela omona ye moko akenda koluka producteur mpo akeluka producteur soki producteur azwa na valeur koma me ntango ye ofandi ye asali casting na abengi yo ntango ayavo yo osala mosala boyoka na kashe na ye azwa apesi yo mbongo na yo bon na minute oyo nzonzinga elala nango so te mpo nzonzinga ekufa ntango nzonzinga ezalaki nde sava bato banda kose retrouve me sikoyo mosala se ebeba yo wana Kinshasa te oyo mambo eleka na poto te ke baboya baartiste nyonso mosala mpenza eza ndenge ezalaki susu te na banfoire bano baye na 16 bayebi na bango eloko baosala te azosala nini aluka nini bakoti na mosala eloko ta mosuku ozula $1000 ye bapesi ta mosusu $100 me loko ayaki ne moto anda osimba ne batelefone ya acteur ye mpe mama komi acteur aosutukila da $100 alors bato mpe susu basala mosango baproducteur bakona baona idéologie wana epuis ke bana yango susu bakomisi bato mosusu mpe baproducteur moto wana mona aza ne producteur te me bango bakomisi producteur yako edenga basali film na bakepe ya ndoko nswa wiliki santu
mais melanga na poto ke ndotekela ngai tangu likisa ta okene na poto kuna soki nani ayebile musala wana te ya ozoka luki bato asala te ya azwa bana moko boye na pesa bango $500 basalinga film oh entre temps ye producteur wana poto ayo bisa tant sur 5000 na ye ba 6000 mo azu produit moko boye ba pesa na $500 j'ai baby Merci. Na kada fosse ba kwanga na yo. Na yibi sa gioni. Merci. Bolanda actualité oyo dominé semaine oyo na Facebook. Comme modérateur, il y a dialogue. Alexis Tambouemamba a lâché morceau. Il est difficile à tenir le délai. Donc, résolution ya liboso oyo il faut qu'il y ait un dialogue oyo salama. Et ça que élection et que salama na délai te. Selon proposition ya CENI na Union africaine. Côté na bango majorité opposition na société civile baza clarifier pe bazo comprendre la réalité wana. Entre-temps, Moïse Katumbi na Parlement européen a lobby que Azozonga RDC Oyezamboka naye pour à partir le 20 décembre a réclamé alternance. Sur alternance kaka na page Facebook ya PPRD Oya Salisaki adhésion ya ba jeune leader rebelle na parti Henri Mova à lobby. Alternance ezakaka entre majorité na opposition te kasi alternance ezapé entre batata ya politique na ba jeune. Soki okoli pema petikela ba jeune ba gérer la chose publique. Libanga na molili. G7 a publié communiqué moko na ba réseaux sociaux pour na koloba que média moko et kosi ke ba koti dialogue ya OIA eza lokuta. G7 ba komeli madame Kosaza na Zuma na rassemblement pour na ba terme de référence ya véritable dialogue. G7 a lobby na batuna ye ba rejeter makambo ya dialogue ya OIA. Bazo programmé ba action pacifique na rassemblement pour na kosilisa makambo nyonso pe ko faire respecter constitution. G7 asengi lisusu na communauté internationale babengana Edem Kodjo. Ba internaute même na ba site ya ba combattant bazalaki d'accord te na lundi sans école pe mingi ba lobby que ba revendication na bango ba kota na kati au lieu ya kosala kaka ba communiquer. Entre-temps, na site Dakar Actu, Mbutu Oeza na Gabon, France atindi deuxième régiment ya légion étrangère na Libreville. Bazobanga putsch contre président Ali Ben Bongo Oyo Azali Susu na odeur ya sainteté na parité. Miss Congo Dorcas Dienda Oyo alobaki que mundele aleki mutu mwindu na mayele. Degré azui ba contradiction na ba démonstration na ba réseaux sociaux. La semaine passée, Azalaki obligé ya ko présenter des excuses ndenge tolobaki na actu Facebook la semaine passée. Bolanda message à Sali. Du Congo et moi sur la RDC je n'existe pas. C'est la terre de mes ancêtres et je suis née ici, j'ai grandi ici. J'aimerais juste que les gens comprennent que c'était pas le fond de mon procès. Je suis entièrement désolée. Au jour d'aujourd'hui, je sais maintenant que certaines choses doivent être réfléchies et formulées intelligemment. Et je vous remercie d'avoir pris votre temps pour regarder cette vidéo. Et je vous remercie aussi d'essayer de comprendre ce que j'ai pu dire et ce que je suis réellement. Lokola mea culpa et fonctionnaka kaka batu bandimi pardon na ye kasi conséquences etikali intact Kinshasa et l'équipe partout. Actu KNB ezobimisa bango nyonso kala bokolanda. Merci la confiance et fidélité bozala kango na magazine na bino ya lelo to présenter ki yango na avenue du livre na commune ya Gombe Kinshasa et l'équipe partout. À travers la flamme par la com, devenons forts.